biso bazo comprendre te avenir Kimwenza ngoyo ozana Kimwenza ici victoire donc si ozoya okende na Kapela na komona Kapela te dala avenir ba monique yango donc eza wana kasi matanga ezali oruki eza na avenir Kimwenza ngalala ngoyo donc oti avenir yango donc eza na ngo likambo ya basi te oke moto abunga ntango koti ezomona sapele eza wana sika matanga ezali okomona avenir iribu sika matanga ezali soki olandi kaka na image oyo koyeba bango sika matanga ezali merci na ndeko na ngai nyonso oyo kozala libanda meme awa na Kinshasa meme bafanatike Anser azokatisa lelo okende tika ye na beach donc activité donc tomona oza toujours na papa Mandosi TV bomona makambo oyo kaka donc ya na Melodi azokatisa lelo azokatisa donc lobi mercredi akoza na Pointe Noire donc azokatisa lelo azokende tika ye on a regardé toi les cola moto donc il y a na moto mosusu wana za liboso donc yanga na za na moto mibale donc ozo ke lotika à suivre toujours pour mona ye nenga za likola moto à suivre kaka avec Katsalelo il y a Denise vous mona na émission donc il y a mtazo ya lelo baza lobi aux na Pointe Noire. Mais ça kana ba malili na mona on peut pas malili non il y a téléphone dedans on a chargé hein kuna uchaka sima kuna RTL yo no woso mata ta o 06 o ka yebo mona ba ochelo olongoli o wana uche o wana jamu